Ekolo Yesu yaka, ekolo Yesu yaka. Mbana ya baleli, ekolo Yesu yaka. Kama benja ya vedia kitine te. Ali Patriciana, oba mokufa. On est ce que c'est que vous yo. Sivi yaka Sivi Nanatonya wana posa bolingo Bamerike balobinga noto betatu Na planète Vénus Mars CP Jupiter Ousmane Bama tata bama bandeko bana mikolo pe baleki boyi baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobukana te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobukana te to sengi bato ba s'abonner ya mingi na kati ya Sylvie Mode TV officiel. Alors bato bazana mutema ko salisa bato balingaka bato balela bato vraiment bobo sanate soki bozana mitema ya ko salisa bozana envie ya ko salisa bato de personnes vivant avec handicap. Mais télévision na bango yango yo Sylvie Mode TV officiel télévision na bango yango. Alors ngai pona lelo na suki kaka boy. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama Nabiso Sylvie Lukeba Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. La officielle TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya Mama Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner boya ebele. Boya hésiter te boya s'abonner bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner ba diversité nyonso ezali makambo kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama Nabiso Lukeba Bolingo ya handicapé Mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone YouTube oyo bozali komona ndeko nanga eza na makambo ebele ekoki kobebisa. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama Nabiso Sylvie Lukeba Bolingo ya handicapé. Abonnez-vous na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. S'abonner la officielle TV Mode Sylvie TV. S'abonner na site ya Mama Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya ko s'abonner boya ebele. Boya hésiter te boya s'abonner bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner ba diversité nyonso ezali makambo kitoko sans polémique parti prité makambo moko ya malamu na site oyo Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama Nabiso Lukeba Bolingo ya handicapé
makambo luka esika nini otala baemission ya malamu. Esika yango nini Sylvie Mode officiel TV ya mama na biso Sylvie Lukeba bosabone ye site ya malamu ezali site ya bana nzambe oya bosabone site ya bana nzambe. Oh, bosabone bosabone Sylvie Mode officiel TV. site oyo eza na makambo ya buzoba te, ezolobela bapersone vivant avec handicap, ezolobela bandeko oyo baza base, ezolobela bandeko oyo baza bandundu, bandeko oyo baza bafra de la rue, bashege, bandeko boya ebele, boya tosangisa maboko, boya tosumba. Peut-être ozoyeba te okobanda ndenge nini yaka awa, okoki kosola, okoki kosala ndenge nini. Toza mpe na posa lisumi na bino, union fait la force, belela beta force, bakofongolela yo. Vraiment même na matie sek elobeli biso bongo. Merci beaucoup bandeko, boya kosabone, boya kosala bajene na bino, boya kokomante. Bosabone ezalaka na buzoba te, bosabone makambo nyonso ya kitoko bauniversité eza na Sylvie Mode officiel TV. Bosabone bosabone oh bosabone YouTube oyo ekoki kobomisela yo nde makambo bakose ya malamu na baemission ya boye oyo mama na biso asalaka na Sylvie Mode officiel TV. Bosabone bosabone oh bosabone bosabone massivement na site ya mama na biso Sylvie Lukeba bolimo ya handicapé. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube officielle TV Mode Sylvie TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Sylvie Mode officielle TV. Yamonde ezali masolo ya YouTube katina polo. Ouais, très cher internaute, moi tu bino de partout bozuli bako landa bino émission quoi. Hein, et bino un des serviteurs belon quoi ma BK triple option. Pourquoi m'appelle triple option? Parce que moi-même je suis à la fois caméraman, monteur et chroniqueur. En tout cas, avant de quand vif ya sujet nanga bo na rappeler bino que lobby déjà les anniversaires on a bino belon quoi là ma BK triple option. Na botement le 23 janvier en tout cas, vos souhaits, vos vœux, vos cadeaux me feront tellement de bien. Ah ouais, tout le monde a la misère nationale quoi, la misère nationale contenu à mes problèmes sur des FAO. Et ça il faut pas ma casse, ça il passe ma casse bino ozomuna. Tu as interview, hein, tu as interview, tu as ça là, tu as morgue, tu as la misère, puis place les ala sous, n'engue tu continuer ma camion so. Maman disant à tout toujours merci maman Sylvie Mode TV, maman Sylvie, maman monter ma chérie, maman Elodie la maintenance moi Sinzambé, maman Emilia couple J, papi ML chancelier, tu as groupe WhatsApp maman Sylvie. On va soutenir maman Sylvie. Bon on soutenir maman Sylvie, bon soutenir bébé Belon comment bino moi na vraiment ça va bien. Na zo ki interview na batu, bino bon moni des fois aza icône. Bon chaque fois na générique ya chaîne na biso, to bana toujours na icône na biso des fois. Asala mingi, ba na bonne relation na biso Sylvie. Tu regardes hommage parce que c'est vraiment un monsieur qui mérite beaucoup, vraiment beaucoup. Magali dit en bon tennis, bah dire papa quoi l'international. Tu dois continuer kaka. Et ça a bien un des serviteurs Belon quoi, ma beka triple option. Alors c'est la bien Moussa là comme il se doit parce que et ça Moussa là quoi, et ça Moussa tu dis tout ça là. Na rappeler anniversaire na maman j'ai tout qui ça là. Maman Elodie, bah Inès, moi c'est Nzambe, bah Plamedi, Magali, bidon se poser de partout, bah Florence qui ça là. Bon soutenir maman aimé, papa love Lucien na monter, maman bon mon entrée, et bah artiste ne pas au compte. En tout cas ça va bien quoi. Bah ouais entrée artiste. Bah et bah rendre dernier hommage, il y a papa na biso défa ouais tiki biso. En tout cas ça fait tellement mal, bino bozo mun na makamne zo les gars donc on les a entrés et mingo robezate. Na kita qui vient que santé de
déranger mon homme na kitina c'est la bino musala pour et ça la bino bien. Merci la bonne pour la émission. Oh et ça la bino un des serviteurs Belon Kolama. Maman patience pour ça, maman patience. Vanga bambote ne belé. Ba nous Holanda Belon Kolama en tout cas merci. On commis déjà pauvre. Soit disons Zahir riche. Vanité de vanité. Jésus-Christ là on tire à la serre, on a serre. Donc c'est bon. Un mois tous vos fans au bazar vraiment choqué dans l'image aussi. Oh, chérie Nanga, Francine Ngembe Koto Zali certes avant le Congo dialogue. En tout cas, dans l'axika keto solo la même Maweza. Maweza mais ba combattant baboke tu premier na pesa non raison. Un monti na bobo ya musique better na ba poto. Très bien. Dara grand poète bo akufi mais ba mansana mususu. Tout la mwisi ya zaza. Donc bien entendu, il fallait tous à la union, tous à la lipoke. Mais surtout les journalistes, il y a YouTube, il y a la télévision, l'équipe sont musiciens na ebele. Pas tout ça. Pas tout ça. Pourquoi est comme bongo? Dans la mission nyonso bazana na Kinshasa. Ouais. Papa chéri za na Kinshasa, ouais rason na na Kinshasa, rambo za na Kinshasa, mais ba mission to compter bango na misapi. Pourquoi? Est-ce qu'elle a qui rancune moko? To problème de l'oroni. Na lobby Lolende de Bomara. Omoni Lolende et Bomara. Omoni fier bana Congo dialogue. Francine Ngembe. Ba masala nga fier et Bomara. Omoni dia benga na Satan. Abora ke pona Lolende. Avant les loba comme basta. Et belé pe baleka pas défendre bazwa bilamba. Bazwa pe idéologie. Ngana ndoza na défendre to travailler na e défendre pe sanga ba foi. Julie nanga na banzio Julia na motema mozoki basanza elekimi kole pusani vacances silie lobi ozongi eterna yo matina pepo yokei motema tonzi na mawa oh adieu adieu amour scolaire adieu adieu tozongela ba photo tosolola vraiment aza icône pas tout ça na mpesi passe tango ebe pesi passe obi ozalaki na tout le temps aidaki yo souvenir ya makasi nini oza nango na défunt na biso icône auti kotika biso général défunt nzambe asunga kotaza Jésus-Christ asalaki grâce mo na nzela na ye na mata ba jet moko autant soit musicien belé na Congo ba mata mo mais mundele muto memanga mais ye moko yelinga cop ayena avion normal ya ina jet quelle simplicité ça m'a pas touziana yo oza grand star oza na voix nanga oyebine oza na voix bozi oza na voix Pepe Kale oza na voix Menea o ba masa na nyonso baza nango te c'est ça. Merci beaucoup, mot de la fin. Après ça, on a valeur devant ba Montana et ça va musicien musuna gina bi mone bino tout boza pas tout ça dans les rivières na succès. C'est vrai. Là. Oui, ma solo. Il y a quoi ça Montana mais Montana et bi marambo. Le 31 décembre, le 1er janvier 2020. On a des photos on a tout kufa na avion. On a eu des fois à Oulé Longomba. 2020. 2020 au Guinée. Na belela abapé. Jésus m'a télémisé avion. Na ima soba nzembo nzambe aura fait des aura des efforts. Mais pas tout ça na ima nzembo ya nzambe obanga okufa. Voilà la nzembo ni. Ekolo Yesu yaka. Mbana ya maleli ekolo Yesu yaka. Quand bengi ya veut dire kitine interview. Abi pas tout ça na obanga okufa. Mot de la fin là et puis bon ndenge tolobi kaka wana makambo nyonso tozokokumela yango tozotala na ndenge ya gouvernement na biso ndenge akumeli yango bino oyebi mboka oyo ndenge ezalaka banini donc fo ozala kaka na nsima soki boyebi odéfense ekoma nsima na nzoto ozongisa boye tosalaka kaka na nsima tozotalela kaka baoyo baza liboso ndenge bazali kokumbela yango donc mona nga yango naza nango. Merci beaucoup capitaine Bobo.
Et Capitaine Bobo, moi, deux questions, trois questions. Au moment où Bino va saper, pourtant il y a matin qu'on les musicien, mais pourtant que général des fois aux musiciens. Bon, question opposée. Général des fois aux deux positions. Avec qui saper, avec qui musicien, en même temps saper. Dès qu'il fait une chose qui est avec qui musicien, dès qu'il peut, papa fait beaucoup les qui donc, avec qui n'a deux côtés. Nasi, bon mon na ba musicien au bali ko lata makasi soka kufi na musicien au alata vraiment te ça différent au mona ka ça la ka bongo mais différence c'est ali ki ozomona ka nzibiso ba bobo na uti nzili na beti teni na beti collection na o pesa TP na kati ya matanga awo on a beti ba pièce pour ba pièce bi mapa mbate donc so ba pièce bimi donc c'est que na zone faisons on a coffre fort il faut poser c'est Capitaine Bobo oye awalelo mais ozomona nzili mais na rapport ozala kate to luki bino bozala kite on a gagné na defa ba forme papa wana ozala kite on to zaki wana to ka vieille premier jour fallait ya yeki to ye lisusu mais to moni bino te mais le boye na biso awa on y est bandalo kabilamba o defa pour le bobo manango maintenant on lobi ken déjà to zaki na njili biso to mi comme ki de ndongo lobi wana to yeto koma be o corps nano e na ngote zo comprendre to sali nini to zongi te me to zanga na kati ya njili po bapa yamba yaki na njili na biso kuna aéroport po avo leka okene wapi nini po fo leka na njili yango mona ka biso ba njilwa to taka makasi oleka tous les communes po so bilambe kiti na aéroport so biso to trier to koti na njili to kwakeli bata matete balingwana tout bazwa mais ta bandrole botel misaki te to mona pourquoi na sikoyo organisation za ki te gouvernement na biso organisation malonga ezala ki te bino mona njili ne fa bo sapo na sona bino po bilambe makasi ba collection ba pièces en mozani to démonstration, décortiquer. En tout cas, ça me fait beaucoup de plaisir. Moi, vraiment, en tant que capitaine de l'équipe Yanjil, je suis Bilamba, mais ceux qui ont présenté la collection à la Betty, ils ont un mon côté ça non pas devoir nasser. Mais bon, na wala bandere nini? Bandere na biso ya Congo ya Brazzaville. Ba bête à forme. Mais ngai nandimaka bango. Bon, basaka toujours propre. Mais biso il y a des faux sapeurs. Basa salité contre batama boma. Un sapeur faut dans la propre, faut dans la couleur. Faut sapeur boga. Au moment dans longoli. C'est boga. Faut la kitoko. Alors, sapeur faut la comédien té. D'accord, tikaro. Faut na mbongo. Na tinga na tiki Mercedes na di banda. Na yena Mercedes na ngaso na sisi na zongi. So ko moni muto na biloba ba stem mandian. Ndenge balobaka il y a des rastaman et des rastafous. Il y a des sapeurs il y a ceux là sapeur il y a liboma. Donc on parle on va dire que ça biso Sony. Zolandango. Il y a des gens qui ont des questions. Des questions. Hôtel Moussou, c'est un fou. On a un bagage d'intellectualité. Attends, il y a des gens qui ont des universités. Je suis patron. Donc, on a des gens qui ont des bongo. Ce soit bien cher. Donc, il y a des gens qui ont des bongo. Bon, on a bêti sans amour ni trompette. On a bêti sans amour ni trompette. Donc, on a bêti aux alibots. Là, c'est mieux bot, il y a mauve. Bon, on a d'autres gabanes. Il y a un mot, on a ils ont dévoré, mais ils ont TP na pesa. TP à domicile. Donc, ils ont plaisir à trop vraiment la monnaie ça va tourner nga boy. Donc et là qui c'est que awa nazali la quadruple en crocodile à Campo Bianco. Quadruple en crocodile en Campo Bianco. Ça ce n'est pas du Weston. On retourne en Moutou, toi tu sais pas on doit dire Campo Bianco, azate. Donc autour de Weston, Weston il y a solo. Bilo revient Tikelio. Vieux de fort. Ouais, général. T'es général bon. Général vérité. T'es général. Non, le bien bien. Moi c'est un Gilois. Bilamba, ata Bilamba des fois on est quoi na Njila simato tindigele musu asombi. Vous voulez crier pièce ma motivation va former musu. Elle appelle Njila, mais oui. C'est aussi. Ah oui. Oh, mais nabi Sabino. Numéro 1 na RDC à grand sapeur Zanani. On a expliqué Bino. Numéro 1, il y a grand sapeur, il y a RDC Mobimba. C'est Norona Numituri. Ah bon? Oui, on a un petit frère Norona Numituri dans le quartier 4. Mais oui. Numéro 1, on a reçu ma blouson à 50 000 €. Capitaine Bobo, doit battre le veste au bêtise, ça va marquer Nini. Tourner Boye Mobo, Mr. John, Héritier Moula. Pour la conséquence, bongo, image Oyo, Betabola Marabongo, excellence.
sénateur maître Kilwando Mboyo, esepesa bango pasteur Katoka na kati ya Bumbu, esepesa bango yemoko pasteur Denis Lesi Kolo Nzondo bazoloba ebele mpo na kombo na yo. Alors Denis Lesi bozwa image. Alors ndeko na ngai nasepeli ngo pesi ngai mo lisango nauti komina limite na la kulutu na linga mingi o idole na ngapina tana betika mna o na kulutu abonga o ve mta forme to leleka na forme na ka mama mkepo na bandika likolo kulutu na ngaba tambuse malamu te bangatika mo tanto le ata sika mama munene afunga ma balelie to lelie pena to komda kina munene ko na ngai kina munene batu bakoya to la vie memba aba ina yi to le malamu te ndeko na ngai do. Oasko ezalaka bato bakambaka biso nde na ona ba bangonde bakona biso me banga pesa moi temps esika moi espace moi munene to lipe ndika biso na sengomi to lele malamu ukine ya munene bamuso ba uta ba gombe ba uta ba lemba me to lele malamu te ba chanson na ye moko comportement na ye moko surtout comportement na ye embo mese mutu na ngai ngana ko na sama ko na ye na ebelie mabete ta na so mbanga mbanga abo po ne la ga ya na ngai ende ko na ngai ba Solange ba nzime bele mundanga ebe po nga pa na beta ga ina pale avant la na beta ga defa o o na idol nga ba sola na ko banga ina bele mundanga. Oui, bonjour. Oui, ça c'est Weston Bilele, autrement Bilokos, Jeep Arando Motopamba, l'enfant dernier du groupe. Donc, Tchagoul Ndayeyo, Weston Bilele Bilokos. Ah, vraiment, ndenge toloba tolela na bao bazolela. Vraiment, esali pasi. Babi matanga, pas kolo, babi boy matanga, ezalaka pasi. Omoni ko kufela muto lingaka mingi betsaka mabaku fort. Et ça la passe makasi wana za ki bena vie donc vie ninga za bo za muto fierté donc vie tono za la na vie partout soki musique ni azobeta akoluka pe ba saper bino mo boyebi akolobela te vie atiki ba forme à danger vie za ki maman na saper bino mo boyebi yango mais ezaka passe le roi to uta na mokili tozonga na mokili ça la passe vraiment. Bon, merci. Voilà la question na yo. Yo yebi na minute opposition mboka ndenge ezali. Toza na système nano abulu yeke. Voilà quoi. Donc toza na système abulu yeke. Omoni ba moment na tout matanga o ezele kaka wana ba papa wemba ba Covid ezalaka te mambo ebele. Donc voilà quoi, tokomi ko inviter ba biloko na parce que mboka oyo ezana salité makasi. Donc lelo soki Covid ebeti yo to ebité. Awa kisi ate. Donc voilà quoi. Papa boni okiminda koye. Papa boni okiminda koye. Abedinanga mosali mosolo. Otiki banana yo. Nani akozonge mango. Yolo bana malembe papa Site ya mama na biso lukeba polimo ya bendikape mama Sylvie ayeli biso site moko ya malamu boya bosabone youtube oyo bozali komona ndeko na nga eza na makambo ebele ekoki kobebisela yo te makambo luka esika nini yotala baebiso ya malamu. Esika yango nini Sylvie Money Officiel TV.
Nzambe jene de fois amemi makambo ebele boye alors wana boza komona yazali mwana ya général de fao lokola yakei fakende mpe na ndambo bato oete nzambe pelie Ouais, mbote na bino très cher internet, c'est un de kaka, eloko bandanga bien souka un peu bien. Eza bino humble serviteur belon kola mala kiti omune na kiti ngamoko parce que na zanga moko ndeko asuma empêchement asuma malade. To akina babstek ya pas biso de fa omune ngele kiti ozo ba intervenir batu. Oh lobami ko loba ma lobami déjà donc bino mona papa de fa na bon terme. Non ma Sylvie Lukeba. Ya omune ki na générique na biso banda toujours na élément papa asela biso. En tout cas ça lui passe makasi paix à son âme. Papa pe ma kimia. Ndeka to loba tout le temps na zo rappeler que anniversaire belon kola mama na bino za lobi le 23 janvier. Belon kola ma beka triple option ngamo cameraman monteur faut un chroniqueur. Donc eza bino moi na donc na sali musala comme il se devait et l'équipe tellement bien anniversaire za lobi. La moto na ma Sylvie Lukeba ma continuer. Musa pas ce que longité mama continuer. Papa love Luciana et abe papa abe pas mais c'est la ben na biso. Bo continuer sunga couple J maman Emilia maman mala mwana maman Diker maman ya belon kola ma papi le chancelier Florence Kisiala Elodie la maintenance moi Sinzambe Elodie la maintenance moi Nzambe on se va soutenir maman dans un groupe de soutien ya WhatsApp ya maman pas continuer soutenir maman baba j'ai tout Kisiala maman Noëlla Manzambi Lisa Delaine boza tellement belle pour soutenir maman dans boza tellement belle pour continuer mais c'est la bien donné qui simbila continuer soutenir vraiment et là qui bien bino moni to bandi kitoko peut comme presque na suka kitoko lobby eza anniversaire moi na bino belon kola ma beka triple option. Mon numéro c'est plus 243 81 198 0914 plus 243 81 198 0914. Vous soutenez ngai na ba vena bino na ba cadeau na bino et osala nga bien. Merci maman Sylvie Lukeba bolingo bandikapé. On est là, on est ensemble. Nous devons continuer musala comme il se devait. Papi le chancelier mbote na magali. Merci beaucoup. Bye. Sylvie akayaka Sylvie nana tonya wana posa bolingo. Bamelike balobinga no tobeta tour na planète Vénus Mars CP Jupiter Ousmane bamama batata bandeko bana mikolo pe baleki boyi bakete wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobukana te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobukana te tosengi bato basabone ya mingi na kati ya Sylvie Mode TV officiel. Alors bato basana mutema ya kosalisa bato balingaka bato balela bato vraiment bobosana te soki bozana mitema ya kosalisa bozana envie ya kosalisa bato de personnes vivant avec handicap mais télévision na bango yango yo Sylvie Mode TV officiel télévision na bango yango. Alors ngai pona lelo na suki kaka boy.
Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama Nabiso, Sylvie Lokeba. Bolingo ya Handicapé. Abonnez-vous na site oyo. Sylvie Mode officiel TV. Sylvie Mode officiel TV. Boya, boss abonné. Na officiel TV Mode Sylvie TV. Boss abonné na site ya Mama Nabiso Sylvie Mode TV officiel. Boya s'abonner, boya ebele. Boya hésité te, boya s'abonner. S'abonner, bokozwa makambo ya kitoko. S'abonner, ba diversité nyonso ezali. Makambo ya kitoko, sans polémique. Parti prité, makambo moko ya malamu. Na site oyo, Sylvie Mode officiel TV. Site ya Mama Nabiso Lokeba. Polimo ya Handicapé, Mama Sylvie. Ayeli biso site moko ya malamu. Boya, s'abonner. S'abonner. YouTube oyo bozali komona ndeko nanga. Ezana makambo ebele.